Na nsima ya kotonga mize ya Nkamba pe ya koorganize centenaire ya Papa Simon Kimbangu, son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani amipesi na musala ya kobongisa nzela oyo babengi route chemin de la passion. Nzela ya chemin de la passion ezali na makambo ebele pona bolamu ya mboka. Nzela ena ekosala ete ekonomi ya mboka etambola malamu, ba mama na ba papa bateka biloko na bango, pe mituka ebele oyo ekotaka kuna ekoka kubimisa biloko ya kolia na Mbanza Ngungu na Kinshasa na Matadi pe na bamboka ebele. Maître Jean-Paul Vatusidi Vanza, mutambwisi misala oyo ya nzela chemin de la passion, ayanoli malamu makanisi wana. Lelo yo po soko koti na bamboka mpemba oleki baboko même kaka mpete yawa tozi bampete ti babangu bakintumba ba makukwa Sinzu Pemba tokoti Kimana tokeo kita na Nkenge na Kinkenge pardon na Ntoto Mputu po babimisa biloko na bango awa na Mbanza Ngungu ezalaka difficile. Transport ezate nzela ezalite. Dès lors que nzela wana ezofongwa mezo salama mituka eza okota facilement. Mutu nyonso azali lelo ya nzela biloko na kotiaka na nzela bazwi yango ebimi. Na maloba ya Maître Jean-Paul Vatusidi Vanza, nzela oyo chemin de la passion ekoboma nzela ya kalate ekoya kofungola bisika mususu pona kokota na basekter ya Lunzadi, ya Gombe Matadi, ya Timansi pe kokota Luozi.